Il y a un gros sujet dans le bouton en dos. La démarche au poussière. Si on a quitté à son mabo, on comme ça, il y a une à fin de la libération, le rôle de la quitte. Alors, on a mis la note. Non, qui date. Tu vas faire la voiture, non? Papa Johnny Ntakala Mutakala. Papa Johnny Ntakala yeyo. Tu na tom ya papa na biso Dadi Likamba la tapis rouge Ligue des Champions. Likamuna mutute même na diabul. Ata diabul za pemel to za likamuna te. Tu kotala ça fait une année papa. Une année yango mo tu pour to déposer pierre tombale. Tu totala ndenge ni basali. Oto moi, tu es une des trois. Une des trois, tu vas dire que c'est comme ça. Tu es au Canisa, tapis rouge. Ah, ça pour enrouler la thé. Ça pour enrouler Canisa. Il y a tout le temps, tu es na capella, moi, ngoulou, tu es au Canisa. Voilà. Comprenez que les hommes qui ont la thé, les hommes qui ont la thème, qui ont visité comment est-ce Moussala et Salamaki. Parce que bon, on a dit déjà le vendredi comment Babandagi Moussala à Pierre Tombal et Lelo ils ont acquis rendez-vous avec tous les artistes Bayako vivre comment est Moussala et Salami. Voilà, tous en a grand, tous en a Eniye yo la veuve d'Adidi Kambala Azana Bisso, voire même Ayena Bana. Obamona esika nini oyo papa na bango aza ko se reposer en paix et puis ndaku nini oyo basaleli oyo kozala lokola référence de façon que mutu nyonso oyo akoya ko rendre visite ayebi ke papa Dadi Kambala apema awa. J'espère que bomoni bazo seka lelo eza mukolo ya kolela te, eza juste mukolo ya koya ko vivre Pierre Tombal ya papa ndenge isili. Merci. C'est toujours votre ami Gramalou Zingina, le réalisateur, et la main et l'esprit de votre chaîne YouTube Caroline Ikwa Télévision. Pour revivre en intégralité. Awa. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous vivez comment est la famille artistique. Bazako s'est dirigé vers la tombe ya Papa Nabiso, Dadi Kambala. J'espère que vous moni bango, bango na bango nyonso. Tellement que c'est un événement. La presse est en a toujours pour accompagner l'événement. Donc c'est ça.
Donc, je sais pas moi, vous allez animer l'esprit la prière. Guider Bisson juste une prière il y a quelques minutes. Et enfin, s'il y aura des paroles, on va le faire. Belbi, tu vas se voir maintenant. Aujourd'hui, position la prière de Bondela. Bondeli. Zambe, topesi yo merci, tokumisi Bondela. Papa solo na makasi na biso, tokokite. Yo bombaka biso. Obateli biso, memi biso, kino kati esika oyo. Ya solo, toeli susu koloba na mowe ite. Mpamba te azali deja omboka wayo. Kasi topusani kolakisa ete azalaki na libota, azalaki na famille oyo ezali biso. Nzambe, tika contrôle na yo ezalaka na tombe oyo. Esprit nyonso ya mabe oyo elataka ekotaka kati na tombe ezala kati na esika oyo. Tika nyonso oyo koleka awa eleka na vie ya kombo na yo. Na kombo kitoko ya Yesu Kristo. Lolengo yaki na biso, lolengo kozonga na biso. Na kombo na yo nde tolobi gloire et gloire à toi Seigneur. Le chant passage, Yana. Yana. Chant passage. Tapis rouge. Ligue des champions. Nouveau-né. Tata Mobimba. Tout ce qui tombe là. Nana metteur, nana bigarate. Vinisi, Mabuanga. Business en bongo. Nous sommes tous. Kambala. Donc, ils ont motif Yangwana. J'espère que les amis ont des bouquets de fleurs. Hein. Les lots officiellement, Papa Nabiso, Ndeko Nabiso, David Kambala, artiste, là tissu est lamba ya sika, ndenge piro alobaki. Donc, pour rendre sika na ya suka digne de vous. Voilà, et tondi na ba non artistique nae pour moi que c'est un artiste qui est ici. Maintenant, officiellement, bandeko oyo baina gerbe de fleurs, bouquet de fleurs ensemble, bakoyi ko défiler, hein, ko déposer. Ba bazana ngote, on peut s'incliner pour rendre hommage na. Là c'est Sundiata. baleki na yo po batondi awa ya basi mibali po balingaka yo na karaktere na yo na ndenge ozalaki na malamu na yo mabe na yo ekala ndenge okuti baye moke me basali oyo bakoki kosala mpona yo ama soki omonaka na ye soki olamuka otala eloko bango basali journée moko mpona nga namonela journée tokolela te eza journée moko batoki eta na kapela ya likolo ya zolo molimo moko
Cet acte ezali acte ya kolakisa que tozali ensemble. Yada dit nous t'aimons tellement. Ta famille biologique, ta famille artistique, nous t'aimons tellement. Peut-être à kozonga awe ozala difficile pour na biso, mais naibi que kozala ka na biso. Voilà, très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Caroline Equa Télévision. J'espère que Bozolanda événement vraiment Dengeza s'est déroulé. Alors, comprenez que ça fait toujours mal de perdre la personne qu'on aime beaucoup. Et la personne à cet instant est la personne de notre grand frère Papa Yaya Ndekole qui Dadi Dikambala au Atikabiso, jour pour jour, ça fait le lot, une année. Et la famille artistique au Basanganaki, Basala honneur, et puis Balatissa, Ndaku Yandeko Nabango, Pierre Tombal, de façon que ils ont une très grande référence, Yamoutignos, Oyo Akoya, ko rendre visite. Il s'agit de place nae yango. J'espère que vous avez se dérouler. Pas si mingi na motema parce que le leza mukolo ya kolela te, mais tellement que moko oya biso tulingaka e mingi si lelo aza toujours kovanda na kati ya mitema na biso yango wana eko permettre que tout tangisama ya misu. Rien à dire, j'espère que Bozolanda événement comment Eza s'est déroulé. Donc Pierre Tombal au Botalaki le vendredi et aujourd'hui j'espère que Bomoni Yango et Sili na kopusa na pembeni po bomona yango vraiment ndenge et Sili parce que l'autre fois bomonaki ndenge ba déposaki yango ndenge bazoko sala yango voilà. Mais aujourd'hui, vraiment, tu es pour la Sabino Ndenge et Sili. J'espère que vous avez mon maman Eni de l'autre côté. Toujours très, très, très. Na passe na mutema koleka kolela o yaye parce que c'était la personne où abandé ko vanda naye ko vivre naye baboti naye bana voire même la bana pe baye kotala tombe ya papa na bango. J'espère que ça fait trop mal de perdre la personne qu'on aime beaucoup. Et la personne, il s'agit là bien de Dadi Dikambala. Tokabola mawana bae baza kolela. Voilà. Moi, fils à papa, moi la Ligue des Champions, il comme là tout est, même la diabou, à diabou ça fait mal à la salle communauté. Rouge. C'est la moi on a ça qui n'a rouge. Il faut que là yo. Rouge. T'as la bande. T'as la groupe na yo tapis rouge. Oh on a dirigé. Rouge.
fongola banzela makambo tu ndenge yo moko ozalaka motema pembe na bato tu pembe ezala liboso na nga esika nyonso nakozala bayeme nga ndenge bato bayema yo. Voilà. J'espère que bomoni bana bazongi lisusu mpona saluer toujours la tombe ya papa na bango. Nayebi ke kosala bino pasi mingi na motema komona vivre événement oyo, mais j'espère que boyebi kaka nde esalaka pasi parce que perdre la personne qu'on aime beaucoup, ça fait toujours mal. J'espère que bozolanda après ko visiter tombe ya Dadi Dikambala tutukitomi na ndenge sili et lelo bomoni bakepe ko rendre visite na bandeko misusu oyo batika la famille, donc c'est ça. Bandeko, pardon, makanisi yeli susu boya. Boyoka. Avec des idées des autres, s'il vous plaît. Je voudrais juste te proposer une chose. Donc la proposition PND. C'est juste nous sommes libres, c'est la démocratie. C'est juste une proposition. Parce que quand il a dit, Tobongi Saki, tout ça, les programmes, on a embelli, non? Et bon, quand on a filmé, tout ça. Toboto choqué Batou, Toboto ben da sujet à polémique, tout ça. Toyaki, on a fait pour Yadadi, on a fini, on rentre. On va encore aller se préparer pour peut-être pour Loulou, pour Solange Mindondo. Donc voilà, donc voilà. C'est ça. Ce bolinga bozo image té. Ce bolinga bozo image té. Ce bozo image c'est mieux botiki. Ce bozo image té toké to se recueillir. Mais ce bozo image, alors il faut laisser parce que to boy to me mabatu na comparaison. Kuna bosali bien, kuna boketa la bosali lo té. Ah que yo c'est ça malgré ezake bokebo lobby que non ndenge toyebo on ne vient pas ici pour parler avec les morts. Non, même ko bongisa le quoi to bongisi ya dali on a fini. On rentre pour se préparer pour te rebongisa pour la pouloulou. Bon, tozonga tokende. Comme ça on sala. Parce que c'est pas la peine. Voilà Aïda. J'espère que vous m'en Aïda. Les autres bangwana bazoya bako kusana.
Voilà, j'espère que Bolandi, Mobimbalango, a déjà sorti. Il y a bah, artiste. Film. La bombe projet pour nous, c'est la belle quoi à la salle. Voilà, j'espère que vous avez tous vraiment dans cimetière en Nécropole où tu peux rendre visite na tombe nenge ici. Voilà les artistes, Bazo Bima déjà. J'espère que destination ici ka o esengike batuba kende kokutana lisusu pona kopanzana. Après, bah, qu'on continue. C'est comme ça qu'on va. Voilà, débarrage ça bon, bah bandi n'a dadi. Après, bah, on sale pouloulou. Après, bah, on sale moutinga de bandi bongo. Maintenant, par rapport, il y a une initiative idéo. Et où t'as qui n'a pas mon abino, bah, comédien, pour le bibo sangani, bah, comédien, na famille. Et où t'as pas n'abino, bah, comédien, to famille, bah, tu as besoin de bah, bisonios surtout to solo la qui, to bah, non, to sala Pierre Tombali et dadi. Donc, bisona famille, de to solo la qui. Donc, la cotisation na bino, na famille, des sali que tout ça là. Voilà, étant qu'il y a actrice, un mot, message nous qu'on lancé na ba actrice, le rôle ayo, bah, comédien, ni on s'en bora na biso. Le rôle bosso dans le banana, nous merci parce que c'est pas facile, il y a facilité, il y a comme on a, bah tu sais, on a bah comédien, bah ça a bon, à balobi kambasa la ngote. Mais bon monique non bolingo, le bosso ça non bolingo. So bolingo ezali nyo surtout au salama na bolingo. Il y a un bon moni lelo, toza sudé, bah ope baza awate baza na 1 2 3. Comme ça, to monika ba oyo. Donc bah tu misu baza awate, baza na 1 2 3. Après awa, to kuta par rapport au ya baton. Donc c'est un peu ça. Okay, merci beaucoup. Vraiment na ba foi na biso tuo balingaka ba artiste comédien na bande ko na biso baza na Allemagne baza na Belgique baza partout. Merci vraiment na organisation oyo eleki malamu papa na biso Pierron Dombas, maman na biso Gabriel, maman na biso Bakata, maman na biso Bellevue. Donc na pesi bango vraiment ba merci ebele parce que organisation eleki kitoko donc ba tutu baza ki ya resepela donc o pe ba yepete baza ka ya resepela donc na sepeli vraiment makasi vraiment makasi au sakanate toza vraiment awa na métropole bomoni toye ko déposer Pierre Tombali ya une année ya Dadi Dikambala ba déposer yango déjà biso toye kaka poto longola liba nini dra o ba tchaki likolo po esala bien pour artiste tout o bazala kitse no bazaki libanda ba ye tokutani awa de makamutu eleki kitoko donc na sepeli vraiment makasi lisusu na organisation oyo ya maman na biso Gabriel parce que nga Yannick fils sa papa moi en Ligue des Champions likamuna mutute même na debula za pembe nga na za likamuna te donc ya kolobaka oyo ayete arrêté parce que bilenge zalaki awo toza na tasu ya kolela te toza na tasu te o kengani ate non donc oyo eza tant que to sepela parce que organisation leki kitoko
talaka makambo leke bele osakanatia ba diabul basuki yey emadima yegelemo donc nasengi vraiment na papa na biso Mbuta Metro Makengo papa na biso merci na osali moi ça fois na yo et contribuer pas Dadi di Kambala na Pierre Tombal na ye vena biso Adrisha motomètre Adrisha motomètre donc merci vraiment mon vieux na osali vraiment et puis biso vraiment c'est au Saranatie architecte international Pierre Malongo donc merci vraiment au moins que tobenga ki batutu tobenga batutu bamsusu baye bamsusu bayete ba opi bayete eza pomte mbala sima ata oya pululu tokobenga bino boroya ata o mususu pe tokobenga bino borozala donc na sepeli vraiment makasi donc na osenga lisungi na bino na ba papa nango bazali banda bandeko nango bazali banda groupe ya Dadi di Kambala ezali tozali lelo tozala kaka depuis président tika biso toza ensemble toza vraiment talaka Jésus oyanga te mata oh si mwana Dadi di Kambala oh mwana Dadi di Kambala Jésus yeyo bazaki biso pire petit Dadi lisusu ye lisusu Jésus donc Jésus na sepeli talaka toza awa moi liloba no pe osala bien awa mingi olobezaki nde toyesai bino toyesai bato bayebaki monde entier po toyosela papa na biso ve na biso ya na biso nyonso tu na biso Pierre Tombala yango toyaki kosela ve na so Dadi Kambala Pierre Tombala c'est ça merci vraiment donc na sepeli vraiment makasi ndeni tozalela donc pour dire que tokendi tokekaka na mwa molongo wana discipline wana nde to $1 na biso yango esali boye et puis tokosala mpona bandeko mosusu etikali est-ce que selon yo bino boza na comité ya organisation ozo raisonner nini bozo penser nini mpona bandeko bozo raisonner za la camp bon omoni eza pe makambo ya mbongo quand c'est le disque kozwa na ngai eza kozwa ya ndeko mosusu te tokoba pe teke nde tosisi lobi to bana mama cotisation non parce que omoni moto pa lukaka mbongo na mwa pasi ba calcul na ye pe tokotika mwa temps moko mwa quelque temps pour que bato pe ba respirer et puis tozongeli tokolancer quand to lancer pour Dadi bon on a pas exemple lisungi Chiko Pululu donc tokenango malema to mso précédé pour baza pa ebele tokosa pe nyoso te mais tokosala kambo eza récent ela que eza outil poteza na mobesu nde tokene malembe oui po babisi so bande musu déjà baselela bango donc tokenango malembe nayebi ke nzamba ozana biso merci par rapport à votre organisation merci suite les alliés après on va prendre juste un verre d'eau pour remettre l'ensemble na 1 2 3 c'est pas la fête mais ça est outil nzela musika na ba papa ba maman ba lembi basé souffler tomeli ata moi mai biso no soke na 1 2 3 après to panzani na biso on a créé moi polémique da bandeka poto ba mona ke abino boye bamba Dadi boye matanga bokesu bofandi bozomela mundele ba bengo ben de consolation batunde ba interpréter ma pourquoi matanga nyonso so basilisi ata to ekunda omela mai te to te musika to lobi eza pe relate to relatera elamba donc elaxi que nous sommes libres de dire que tobeti mabomba tobi bravo Dadi to ke pe kuna sa tobeti bravo Dadi to meli donc oui donc to sali pe hommage wana nyonso za hommage na moteke bato ba komisa ngolo la teza fête te to lobi mais ça peine de consolation to ti musika c'est bon merci toza pena ya Jonia wa mutu akala c'est na biso tout toza wa vie père na biso nde yeyo moi mo par rapport ya organisation merci mingi to sepeli mingi na ba organisateur na ba artiste comme ba donner corps et âme et puis na ba journaliste batika biso te bolanda biso partout na makambo na biso bo contribuer pe c'est que soki bolinga Dadi te boya te omote ke bolinga ki mingi yango na boye pe ko participer na auto sali aw vraiment nzamba zaki na biso parce que lobama ke bele ko sala mate boye alors na ebite soki na bimisa ta moi liloba ke balie mbongo na yoki yango te c'est que makambo ke bien na famille na ba artiste comme suka yoka na te na suka liloba na yoka na te eyo kana te bwana pour les jusqu'à là nous allons organisation les anano na suka yoka na te oh mavonga non mavonga ezate parce que Dadi to le kana mavonga non ba preuve ezali ba mais on veut la mavonga te non to mema na mavonga te kimi ezali place vraiment na moni bana batie kimia makambo eza pe na bien kitoko na féliciter bango mingi et puis moteti nguba batalaki na monoko te wali c'est ça ya mukolo ya moteti nguba batalaki na monoko te tu batalo na monoko te bokotala ata to sali organisation ba mundo eri mama Dadi pe polémique mais pe moteti nguba batalaki na monoko te mama Dadi pe oliala pas de souci parce que na ebiso de lycée moteti nguba batalaki na monoko te partout na ostambla na osala ba démarche même ndondo pe photo la bien tambola soki tosala ba démarche suka nango tosani tokombela mai te place toke kopema po tozela mutu wana pe biso oyebi kosala ba démarche bofani bozozela yo oyebi ke na net na hôtel de ville po tokutana kaka na vice gouverneur tokoma 8 heures
ti aye miso na 23h bongo siko tanga ko pesa ata moi mke ko lia te eza ngambo ya Solange ne bakanga bino photo oui wana kutu tolo bake RVC bino non bato bakanisa to les 5000 RVC bino te yo kanga nazo expliquer yo et que 5000 so la peso chiffre on a eu mon kokam merci monsieur no touche nani mama nani arrête wa poti bato bazako loba na salle na baina bango aza na preuve na bimisa mbongo ngo awa moi mbongo apesa biso zaki bien honorable apesa biso mbongo tant na supe mbongo na kina on a qui des droits muto atinde biso na remeta ina mbongo apesa papa actualité yo jouer chemise à maman Mélanité papa ba kolia tindaki oza actualité makambo nanga nazana ngote nazana makambo na te parce que nazana te na bilamba na te moi j'ai mes frères nana mwana nanga blaise atini langa bilamba blaise chakala na profiter la personne siko ngana ngwela bilamba na pourquoi nango wela ngo pone et puis nana leki nanga atini langa biloko bilaire neso et puis na minute so na oyena ndako no mona ba carton bilamba biloko ya biloko biloko bien na oyemo alata katindelinga déjà nana fongole ngo tuti est-ce que c'est ndeni po polémique lelo komi par rapport ya ba ndeko na bino apoto ba fine na bino ba artiste komi vraiment faut pas désabonner na ba chaîne balingi subino te po mambo ebele zo le ka osenga ndeni na bandeko ya poto non ngana ko zara na po na bango ngana senga mingi na poto moni poto po na biso ba artiste toko ina bango te bato no so bazana poto ba fanatique na biso nyonso ngana féliciter ka bango makasi balinga ka biso mingi biso to linga bango do bako désabonner te ba désabonner te za mabe makasi boko ndeko linga so soki mabe zali bolimbisa biso soki mabe ezali o bato balobaki mabe mpona bino bolimbisa papa pardo bamama bandeko na nga bayaya baleki naza mwana poto ya Suisse ya kala oyebi yango bolimbisa maloba soki olobamaki ya mabe limbisa tozala biso na bino ozo comprendre yango navandi mpe na poto 5 ans na basuisse baallemagne bamboka ebele baitalie navandi o naya liboso na bango bazali o mpe tokutana na bango bazali kuna bolimbisa soki bato balobaki mabe mpona makambo ezoleka biso na bino mabe sa bino tokoloba lelo te mbuta neti mbuta metro mbuta metro makengo talaka asali kutu chaîne apesi ahonore dadi metro makengo tapis rouge tv so na biga mbuta ngawa mwa panzi boye papa nsaka la zela na ba 15 $100 buku so bato ngeto no boya bango toko boya bango te o mbuta metro nani papa Pedro Nkosi papa eye ozomona na demonte mukonda bu eye donc bato poto ko ina bango te faut tozaka bango de cœur ngapa na linga bango mingi bato poto ne bozana esposala ka biso bien ya makasi ngana ko ina bino ta mukolo moko te tomoni kuma pap te ada kin tomoni te kuma pap msaye ada kin kuma pap mingata ngabenga ngaba saki na poto ako kin kuma pap bosoka yenga to komona to tomoni te même Adrisha motomètre azali je crois qu'à pâté à quoi participer na boyete mais à participer. OK, merci vraiment tozo tamsamiko ah tozana oxygène mbao boni ça va yom da NTPC secrétaire olongwa na longwa poni bona ya na continue ya union sacrée pe salemia na ya étant que secrétaire général pe mais union sacrée pe salemia dans cas union sacrée je ne sais pas naïb makamwa au monde organisation de l'île non aussi c'était mais jusque là le but est zalaki tout ça de on a besoin d'adi Pierre Tombal donc l'artiste comédien tout se sacrifier basangisi ya bambongo 1 2 3 4 basangisi pour basa il a dit d'abord donc d'abord on a compté d'abord on a fort on a biso moko donc c'est ce que ça dépend de l'organisation mais le souhait est là. OK, merci vraiment, merci. Merci. Agence Jonathan Ayel ayena makambo ya sika lisusu akanisi ba famille livraison à domicile Wenzenandaku agence Jonathan Ayel Kisinjora yayo koma gite nzala sina kichaso yange yeko taka yanga Kisinjora vraiment eye ndako eza pena ba ilo bana ndako mama pena fandi ba para ba fandi ba ile vraiment na ndako voilà Kisinjora zuya ye bongo pamphile bino bolobi nini agence ezaka moko na niveau ya France Jonathan Ayel agence oyo musana ngwesa meza pona nini livraison à domicile na Kinshasa
ezali ke ntango oza na France oza na bandeko na Kinshasa okomi na posa osala bandeko na provision agence wana atindi aza na baagent na ye na niveau ya Kinshasa bakei na marché basali yo baprovision nyonso oza nango posa ezala mafuta ezala fufu ezala mbisi ya mai basombeli yo ti motuka ye etikeli yo na lopango wo mutu tu ana France agence yaka moko so oza vraiment na besoin bandeko no balia mpenza kitoko agence yaka moko Jonathan Nayel agence Jonathan Nayel mema biso ka nyonso mabiso wana bafamille na Kinshasa basepela agence Jonathan Nayel wende na ndako